Le bon ami, soyez. Salut, comment vous allez? J'espère que vous êtes très bien. Très bien. Merci à tous nos abonnés. Merci de vos commentaires. Vous êtes vraiment magnifiques. Alors, merci, je vous aime beaucoup, mes abonnés. Merci. Alors, sans plus tarder, on a une recette mon pizza facile, simple, donc moins cher et facile à réaliser. Alors, ils ont vraiment du lot que vous avez partout. Et si quand vous allez battre carambo, donc tout ça, les lots. Cuisse de poulet na ba légumes tozo sangisa ensemble beaucoup monde ande to ça la bouillon na ya cuisse de poulet na ba légumes. Alors yo s'abonner na Victoria Cuisine TV na se ya vidéo ba komi abonner na rouge pour na votre français pour na votre espagnol souscrire mais na couleur rojo na se wana au pincha au s'abonner. Alors ba dans anglais subscribe vous abonnez voilà. Alors sans plus tarder tokina la sabino ba biloko oyo toko réaliser les voilà, biloko na biso to lamba yango. Eza repas moko spécial pour nanga parce que eza biloko mona lingango mingi, eza kitoko makasi biloko. Tozo lamba cuisse de poulet, moni cuisse de poulet na salade. Salade oyo eza espagnol, salade espagnole. Donc toko mélanger ba légumes oignons so na cuisse de poulet. Biloko na biso base nango mingi eza ail, il faut ezali belé. Il faut un vinaigre, so vinaigre et citron. Il faut pe pili-pili. Moni pili-pili, il y a rouge, il y a vert, il y a rouge. Il faut ezala. Après, matungulu pe faut ezali belé. Na tomate mbuma. Il y a monde esimbi biloko na biso vraiment. Donc zanga no ba biloko mususu mais ail, pili-pili, citron ou vinaigre ko zanga ngote. Moni o eza banzita céleri, na besoin juste na banzete à céleri. Na besoin ba feuille na ngote. Toza pe na poireau awa. Toza na piment doux o milai ya mikie oyo. Et soit raté. Piment oyo. Toko chang. So oza na ngote okocha ta piment doux mususu o ya ronde. Et puis pilipili. Et puis tomate mbuma. Ben ingrédients mususu etikali au fur et à mesure dans la sabino. Eza biloko moko simple, eza bouillon simple mais kitoko makasi. Donc okoko mekango oyo kango ndenge ekobima eza vraiment kitoko. Naza vraiment fanatique ya ba légumes makasi te mais na koma kolia ba légumes à partir ya légumes oyo salade oyo. En tout cas, c'est pas sanga makasi vraiment na koma skoyo so nazo lamba il faut mo légumes za pembeni. Donc to sangisa ngonyo so na soso ensemble. Mais nazo kesko ko tia ya moto na bouloir pour na sopango na soso na biso oh babin et ni cuisse de poulet voilà. OK, voilà sikoyo na kati cuisse de poulet na biso ande na kati cuisse de poulet na biso ande sikoyo na roke no sopela ngoma ya moto ngo déjà après na to chauffango faut mai za la moto makasi. Mai onde osala elongola bazei elongola ba pola mike etika na ba poso ya cuisse de poulet elongola nyoso wana nde na otia boye na ofandisa ngo pende foi fanda si ba voilà na tima ya moto na soso na biso ko bien on cuisse de poulet cuisse de poulet na tiango ma ya moto na chauffant makasi na bouloir na tima ya moto. Sikoyo, ma moto eko permettre que elongola mo ba pola mike o ezalaka na ba poso cuisse de poulet elongola pe bazei o ezala na cuisse de poulet elongola ngo mo na cuisse de poulet etika la vraiment kitoko. Voilà. On va ça pendant 15 minutes pour elongola penda bien. Après les siva to ya ro sala ba mélange. Oyo toza na courgette pe awa, to na courgette. To tango et courgettes, voilà. J'espère qu'on accepte nous déjà avec l'oignon sur on cha, sauf que bah oh quand il tika luana on se on l'accepte. OK. Voilà. Awa nazo bandasko na salade. On a té moi mai mukie. Ils ont été vert moko ya mai. Na tango échauffé moi mukie. Sikoyo nazo kindo tia salade. Juste salade. Voilà. Voilà, na té salade na biso. Et qui t'a montré après n'a pas rebâti les légumes sous la tomate matungulu n'y a son n'a pas rebâti après en attendant na qu'est-ce qu'on a nettoyé sauce.
Voilà, salade na biso. Na moni ekiti vraiment nde nalingaki ekita. Sikoyo nazokende kotiango mwa huile moke, okotia huile d'olive, okotia pe huile ya girasol, et ça nango eloko te, mais huile ka ya moke parce que cuisse de poulet ebimisaka déjà huile nango. Voilà, nazotiango mwa huile ya girasol moke kaka parce que cuisse de poulet ezalaka déjà na huile nango. Voilà, ekoki boye. Après nakokende obakisa biloko mosusu etika. Awa sikoyo nazobakisa poireau. Voilà, nazobakisa poireau. Et puis nazobakisa banzete céleri. Voilà, banzete céleri na salade na biso. Après awa donc oyo eza ntunda ya salade nazolamba yango. Voilà, awa naye kotia tomate ya mbuma. Tomate ya mbuma eza 4 tomate ya minene. Banzete céleri eza kaka 2 banzete ya minene na lakisi ya bino wana. Poireau nakataka juste 2 feuilles ya poireau na nettoyer na ti. Matungulu oyo eza litungulu moko munene na ndambo. Donc eza litungulu munene makasi na katikati. Litungulu moko na ndambo. Wana yango nde bimi oyo. Matungulu faut ezala ebele. So eza litungulu ya moyenne otie 2 boules ya matungulu. Po biloko na biso faut matungulu ezala ebele, ail ebele, pilipili pe ebele. Voilà. Tiens, après nazobakisa piment doux ya rouge na piment doux oyo ya milai oyo nalakisa bino na kati yango mwa minene na kati yango mike te. Voilà, après naotia courgette. Donc tokangisi balégume na biso nyonso. Après nazotia vinaigre na biso ya citron. Atia mwa quantité po eza donc citron faut eyokana mwa moke. Natie vinaigre ya citron. Nakende sikoyo kozipa yango etoka mwa moke. Etoka boye pendant 10 minutes. Après nakoya kobakisa cuisse de poulet na babiloko mosusu etikami. Voilà, kuna natiki balégume na biso etoka. Ah, sikoyo naye mpona nettoyer cuisse de poulet na biso. Omoni mai moto natiaki, omoni mai ndenge ebimisi salite. Ota salite oyo eza bazei nyonso tu ya mabe eza na soso. Na bouille na soso eza soso cuisse de poulet. Voilà, po toyebi cuisse de poulet ezalaka vraiment na bazei quoi. Donc mai moto oyo esali mosala nango elongoli bazei wana nyonso sikoyo nazokende nettoyer yango na mai mosusu ya moitié à partir ya pompe. Voilà. Nazosopa mai oyo nazosopa yango. Nasopi yango nyonso. Sikoyo nazokende kotia korinsa yango na mai lisusu ya eau tiède. Sikoyo nazosukola yango narinsa yango na eau tiède. Sikoyo nazosukola. Il faut konika yango boye. Ndenge onika boye ezolongola ba poil mike mike wana esi elembaki na mai ya moto. Elongola yango nyonso na bazei wana ezolongola. Donc c'est ça. Boye kaka maboko na yo elongola banini mike mike bapoil wana mike mike bien mansala. Mansala. Voilà. Wana mike mike na bazei oyo eza na soso na nini na cuisse de poulet. Voilà. Sikoyo na pasi yango bien naokende sikoyo kolongola yango baposo. Nalongola yango baposo mai ya moto wana efacilite nga nalongola yango baposo rapide eumela te. Oki mpo olongola yango baposo ntango eza mobesu me ezalaka mwa na badifficulté makasi. Mais soki otiena mai ya moto omona baposo wana elongola na facilité. Soki mpe bamisusu olingi na otika poso deja mai ya moto wana esi elongolaki deja basala mike mike etikalaka na mwa bazei. Soki olingi otika no poso otiki. Mais soki olingi olongola olongoli. Mais nga nazolongola yango poso oyo ya soso. Voilà.
Voilà, dans le longo, on va poso. Et le moins pinda rapide parce que moi, il est facilité. Alors, on a d'autres choses pour vinaigre. N'importe quel vinaigre. Hein. Ils avaient un raisin, ils avaient un pomme. Voilà. On a moins vinaigre. Hein. Voilà. Koyo, on a roba du sang. Et ça, voilà. Donc, repas au base de la vinaigre au citron. Aïe, et dans la moins mingi, ma tumbu peut être dans la moins mingi. Voilà. Et pour ça, on a pilipili les angate. Donc, ma pilipili les angate. Et ça, bouillon, mon corps qui toque ma case. Qui toque vraiment. Donc, c'est ça. Il y a plus de poulet. Donc, c'est ça. Voilà. C'est quoi, on a sangui, c'est un vinaigre, hein. Vinaigre, ça, là, qui est longue, la soupe, c'est bien, ici, kali. Na citron, on a taillé, on a moins mouquet. Donc, et ça, là, qui toque au moins, on a un mouquet, na pilipili, et ça, là, on a vraiment qui toque. Alors, on a qui autant la soupe, les légumes, na bisson. Voilà. Voilà, tout ce qui est pour le sango. Voilà. Pour le sango, vraiment. Voilà. Voilà, les légumes, na bisson, et lembi. Il y a pour ça juste ébé la tête mais lemba et lembi na zo qu'est-ce que rocha poulet cuisse de poulet. Voilà. Na zo qu'est-ce que cuisse de poulet. Voilà. C'est quoi na zo que baksa aïe, na tie déjà cuisse de poulet, na bon les quantité aïe. Oyo cause simbo ma aïe pour rapang au tie. Donc faut aïe pende yokana. Voilà. Et ça le quoi neti liboke quoi, les tout ça là-bas, liboke ambisa maïo. Aussi, vous avez liboke mais ils ont bouillon, il y a cuisse de poulet. Voilà. Voilà. C'est quoi, ma pilipili 3, il y a rouge. Il faut que pilipili la rouge. Pour soit cavenda donc, mon toit dit à pilipili est en tout cas désolé. Mais désolé, mais banzete au longolate pour pilipili panzanate. Voilà. Après, c'est quoi? Ça va bouillon. Voilà, on a autre chose pour bouillon, on a fait à poulet. Voilà. On a fait bouillon au poulet, on a autre chose pour poivre noir. On a fait poivre noir, on a fait ça pour muscade. Et puis nous autres tangawizi à poussière. Oui, les tangawizi à poussière. Non, donc oui, gingembre. Gingembre. Voilà. Tangawizi à poussière. Et puis nous autres feuilles de laurier. On tient au 3. Voilà. Après nous autres mongo. C'est que nous zipons pour étoka, tout est au temps aussi. Et voilà, à peu près 40 minutes, après nous au temps niveau ni combien. Mais quand bien nous c'est juste 60 minutes et bien non. Nous avons ça pendant 40 minutes pour nous au temps là, ni commis pour nous balancer après tout petit quand on se toka muke. Voilà. Voilà, bilo qu'on a vu sur ezotoka. Ezo continue au toka, to continue sur au fond la pour total en et comme na niveau ni. Voilà, tout balancer. Voilà. Tout balancer, je le connais bien ça. Voilà. Donc, ici, tout ce qui est 20 minutes pour aider. Pour c'est déjà 40 minutes. On va dire ça à 60 minutes. C'est déjà 40 minutes. Donc, tu fais 20 minutes pour aider. Les gens ont bouillon. Et vous mélangez. Voilà, pour tout ce que les légumes qui va les légumes sont en grand pour ça, puisse les couler en bouche. Voilà. Pour quand maï, c'est nos verres, moi quand maï parce que les légumes oyo et beau à maï, puisse les couler pour beau à maï.
donc ebimisi jus ebele natiaka verre moko ya mai na se mpo nalembisa salade na batomate balégume nyonso natiaki. Donc totika yango susu 20 minutes après. Voilà, biloko na biso ekontinue kotoka tolingi sikoyo tokitisa yango. Voilà, biloko na biso ebeli. Il faut pas ekauka parce que eza bouillon. Eza bouillon ya cuisse de poulet na ba légumes. Tozo ke sikoyo présentant. Voilà, bouillon na biso yango oyo ebeli kitoko makasi na ba légumes na biso na ba pilipili. Cuisse de poulet na biso yango wana. Donc ebeli vraiment kitoko mingi. Ebeli kitoko mingi. Soki osala yango ezala bien. Soki okosala pe otie pe so ozata na okoka kolia lili salade soki osala yango ta na ngai so oza na ngai okosala yango na ngai ou bien osala na ba légumes ba aubergine ba courgette osangisi ba nini wana soki osala pe na ba concombre ba poireau na ba poivron osangisi ba légumes wana nyonso. Osali bouillon na yo, citron ezanga te, pilipili ezanga te, ail ezanga te. Nde na lobaki donc eza kitoko makasi okolia yango na pomme de terre pe, okosangisa pe na pomme de terre, okolia yango pe na kwanga, surtout nde totie ba pilipili boye na ba citron wana. Na kwanga eleka kitoko, na fufu na opo olambi yango mwa pete eleka pe kitoko, okolia yango pe na makemba, donc na bambala esalaka bien makasi. Eza penda kitoko makasi parce que eza na protéine makasi, eza penda bien. Donc c'est ça. On a ngai na lakisa bino lelo, moi recette moke oyo, ba bouillon est vite fait, hein, surtout bandeko oza temps mingi te. Okosala ngo, bandeko na biso ya Brazzaville ba yebi yango po bango basala ngo. Mais batiaka ba légumes te. Voilà. Mais eza inspiration na nga moko na sala ngo boye trop na liaka ngo bien makasi. Donc c'est ça, na lingi bino mingi, soko osala ngo pe, omeki yango pe, et ezala bien. Donc c'est ça. Moni, osala ngo na ngai pe ima bien. Donc c'est ça. So net osala ngo na ngai ko tiano citron te osukoli kaka cuisse de poulet na yo na vinaigre. Otie ma ya moto ndina lakisaki, otie ngo vinaigre. Voilà. Mais soko osala ngo na salade boye, otie salade vinaigre. Otie ou soit citron ou soit vinaigre. Voilà. Nalingi bino eza kitoko makasi. Voilà, tokomi na suka tosilisi elubu na biso ya lelo bino nyonso bomoni ndenge tobandaki ebandeli pe na suka tosilisi. En tout cas elubu eza kitoko, eza moko ya ba elubu na nga préféré ona lingara makasi na liaka mo pena makasi surtout na midi. Na liaka mo pena makasi na ba pilipili wana nyonso na ba citron na ba biloko nyonso na tie wana, donc eza kitoko makasi. Mais kango okopesa nga raison. Mai kotie ebele te, verre moko ya mai tango otie na nzungu, otie ba légumes, otiki bon parce que légumes wana salade ebotaka mai na ba légumes nyonso totiaki ba poireau ba matungulu ebotaka mai. Cuisse de poulet pe ebotaka mai. Donc tia mai mukie po ezikisa ndunda te tango ozo oya to pe ba légumes tango ozo tokisa ba légumes wana ezika te otie mai mukie ko bakisa susu mai te otie ba biloko nyonso poza na ngai osala mpe na ngai okopo osala ba légumes nga na saleli ya ba salade otie pe na mbisa mai okosala na mbisa mai okosala mpe na viande tongombe. Donc emaka kitoko bandeko. Donc ndunda wana to néglige yango toliaka ngo mingi ya mobesu mais eza kitoko soki olambi ona ba viande olambi ona ba mbisa mai ndenge na tiaki na ba citron en tout cas okosepela soki osali yango obenga nga même na téléphone pilipili ezanga te ezanga te. Voilà na silisi bosabone massivement na lingi bino mingi ezaki ya bino Mave Victoria Maviki na bino yeyo. Voilà nde tomonani nzambe na nga apambola bino nyonso oyo bolandaki du début à la fin nde tomonani. Ciao 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 ciao.